Merci. Mbote na balandi na biso tu ya Kelly Joyce Télévision, juste votre M journaliste. Achille Mototo ya Kelly Joyce Télévision, oyo apresentaka bino émission oyo kotalaka ya qualité, émission moko ya bien, émission moko oyo tosepelaka nango kaka ndenge tomesana, kaka ndenge tolobaka Kelly Joyce Télévision, vraiment équipe mobile ya Kelly Joyce Télévision, toza wana vraiment na kati ya kin namona suna sima caméra tozana Benjamin Poutou ngamuke wabi cameraman moya moindo azawana vraiment na sima ya caméra vraiment kaka ndenge tomesana kosola na bino baboni ya Kelly Joyce Télévision, tomesana kosala bino ba découverte na kosola bino ba image kosola bino tout activité tout les oleka na kati ya Kinshasa na kati ya Congo. Vraiment toza awa na ndeko na biso babi jeunesse congolaise, toza wana po tomeka kolakisa bino nini toza capable na nini tokoki osala nini oyo toza makasi na donc bandeko na biso olanda oyo tozolakisa bino kaka sikoyo ndeko na biso azosalela biso, ndeko na biso oyo apona na ye nzela na ye asepela na ye na nzela na ye. Et puis toza vraiment na ba artiste toza ozwa bandeko oyo basalaka ba art culturel, bandeko basalaka art musical, art na théâtre, art na dessin, tomesana kozola bino elelo bakopresente bino ndeko oyo toza na ye lelo aza nani pe boyeba ye awuti wapi azalaka wapi pe asalaka nini. Vraiment na websa cameraman na biso ya mwindo Benjamin Poutou ameka kofungola biso pe tozwela biso azwela biso invité na biso oyo toza na ye lelo pe jeune moko aza penda calme ameka kozwela biso vraiment merci. Toza abonné na biso Kelly Joyce Télévision kaka ndenge toluti kosola na bino kaka ndenge na toyebisa bino toza ndeko na biso awa tokoyeba ye soki asalaka nini, tokoyeba ekati tolobi jeunesse congolaise tolala te, toza wana vraiment mpona kolobela mpona kosala oyo tout tosala mpo Kongo na biso ekende biso babengaka bakongolais bazalaka vraiment bato mo motu esalaka te, mais tozomona mpe bakongolais mpe bazobimisa mpe oyo bakoki kobimisa oyo boyebi mpe bamisusu mpe bazoya. Tomoni ndeko na biso aza awa. Bonjour ndeko. Bonjour. Okoki omata foi omata vraiment bonjour. Oui, bonjour. Comment on a été aux années? Ouais, je m'appelle Jesmon, je suis artiste et rappeur. Je vais de Kinshasa Maba, au milieu de la série, avec Air Force. Ok, vraiment, artiste de la mission, Babi, Aza, artiste, musicien, rappeur, bande konabiso, ou Babi Mana rap, nous avons un bande konabiso, nous sommes DJs, ou Aza Jawana Poto, nous avons un Big Brown, ou Babi Mana rap. Tout le monde a surtout qui n'a mis les poteaux. Tout le monde a pu bandeko na biso ba o baza kuno basalaka ba rap et puis ndeko na biso ka lobi ako ko ils appellent bindele te yepé il faut la voix na ye mais loko asalaka aro asalaka abi azo ngapesi matu asala yango kutani na ye na quartier na biso pe na découverte na biso tozalaki nango pe toyo ko ya pe na ndeko na biso. Ndeko na biso Premièrement, je m'appelle artiste Josman et je vais des quartiers Passamaba. Artiste Josman. Vraiment, au coquille de Bisabiso. Tant, et l'eau au sala, au salanina. Moi, je ne travaille pas, je suis artiste et rappeur et compositeur. Artiste et rappeur et compositeur ndeko eza chaîne Kelly Joyce Télévision tokoki osola na ngai nyonso oyo tozala calme oyo tozala libre ndeko koki oyebisa biso obanda makambo oyo ya musique makambo oyo ya rap ane nini mpe eloko nini esalaki okota na nzela oyo? Premièrement, j'ai commencé ma carrière en 2017. Donc, na banda carrière en 2017.
Dans la bande qui a un donc ils sont idée moi donc parce que bande qui au monde là-bas moi ça n'a pas bande bosser bande yemba na machine donc yango pesa na posa la ko yekola rap on a tindi na comme na niveau na donc na comme utiliser rap makasi parce que écoute père na mère na ba pixer na pour na bande les mais nazo ngana zo continuer mon cas après ba pixer na ki oté tika ndule na classe même papa nga bo électricité na bo électricité nga ko tika ndule on a dépensé mais na zuluka iloko na bénéficier donc vraiment comme ndule na nga na bénéficier na dépenser ba mbongo bien na rebelle donc na ke ba émission donc na ke ba show ba kinkole ba limité ba ngaba na remplace na kan ba oba ba place belé donc ok merci natoyeba idée nao eza nini mpe likanisi yo eza nini na idée oyo osalaka tant que rappeur et puis makanisi yo ezalaka nini mpe oenviaka nini liboso tant que jeune nga mpe na obina nga mpe otama mpe na monde yango ya nduli nayeba mpe ndulu yango ezala nao ndeni mpe baoyo baza liboso baovivre nini ntango oye mpe oyeba baoyo baza liboso lelo nini esali bango bavivre mponga mpe na ya ezalaka nini donc eza kaka donc okoloba ndeni donc volonté donc na mayele donc parfois eza baartiste ebele donc tomona bango balikana na tv donc eza ebele batanga mpe te azwa mpe donc ata diplôme apamba te premièrement il faut bandana eloko wana il faut otangaka nani faut yebana il faut otanga classe après de obanda makambo donc banoyeba c'est bon ok est-ce que banda obanda jan osala combien de chansons ope beta ope kanga osala combien ya balbum donc nasala balbum te donc nabeta nde bachanson bedon nabeta lokola osali donc totalité donc owa ba 16 dan ekoki donc obi ba 16 mais chant na nga oyo bachant obeta makasi donc tobetami oyo par donc bakomi mosusu mpe bayebi yango donc la ville ya Kinshasa acquérir bafeaturing mpe ya libanda donc ba 14e édition ils sont dessonnés ba trop d'avance comme danse donc andulu babeti esimbi te donc bachien ebele oyo ecartonna parce que chant na nga nde oyo ecartonne makasi donc oyo quartier donc na quartier ebele bayebi yango donc la ville ya Kinshasa bon wana elelisi bajeune ebele presque première kuta atuna ngai soki osala émission boye na CBS soki ke bayoki chanson wana bakango te nabi non nabeti nzembo nafingi motu te ezaki na kritike nde tovivre nde ovivre na nini na pays de bakongole banyoka donc pourquoi lipa nde se komata na 300 donc elo esalanga nabeta nzembo mpo parce que nakendaki kosomba lipa moko bontese moko bo lipa 200 bapenga lipa mokebo donc epesinga kanda donc epesinga mposo kolela apesa ndo travaille na terrasse moko opesanga kanda yango mona nabetaka nzembo ntango nokompose nzembo na banada ya kolela olela ntango nosala examen d'état po nakompose nzembo na 2020 wana prépare ba examen d'état déjà na 2022 ouais au composant en année année 2020 composant en 2020 ok bala nini mso akeli jo télévision to tikila bino en bola na nzembo oyo et puis tokozonga tosola to continue sola na artiste na biso Crédit 3 c'est comme na combien Wasa na ngai uzo yeba te. Crédit 3 c'est comme na 500. Ah bon lipa 200. Lipa 200 c'est comme na 500. Bon moi baby boy ndeni. Mom studio la go. Beats by SV. J'aime la ville à Kinshasa, regarde ici mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, regarde ici mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, regarde ici mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, regarde ici mon pays.
J'aime la ville à Kinshasa. Comment y'a dit c'est mon pays. Mon a Congo, Luka de Mongo, Sali la Tango, Anamakambo. Il pas dit ça et matin à 300. Il dit à 300 et matin à 500. Pas passer pelé tout nos kamimi. Maïle et belé, Mongo Zati. Moussala et belé, Bolingo Zati. Bogo Zobé Babouzo Monate. Inviter la guerre, nous ferons la paix. Le Kende Libo, Soto Bangamakamo. Qui me fait Koda, Bongo Somada, jamais répélé. Toujours madame, Miki Safale, pas la madame. Pas la madame. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. Paris c'est belé ma et les athées. Répétez les matos boni samboka, Tonyoka mimingi, toujours na Congo. Congo to télé mato la muka, Bainki et belé, Bazoluka. Uzana mbongo tozo monisa, Okota kazando, Bitisa, Valera mboka, Bizobeba, Koteka et belé bénéfice zate, Ataba pasi tozo nokama, Belexo et belé iso salima. Iso salima, Uzana profil yande mouke, Uzana mbongo bati la mouke, Sali la femme, baby $100, Koumi la rami, kasi kotaba. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. Toboni Zamboka, la ville à Kinshasa, Toboni Zamboka, Toboni Zamboka, la ville à Kinshasa, Toboni Zamboka. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. J'aime la ville à Kinshasa, on m'a dit c'est mon pays. Quelque chose télévision, tu peux la clip la biso et la biso. J'aime la vie de Kinshasa. Vraiment, et ça lui passe. Ma parole à lui, Toyoki, Obolandi, Toyoki, vraiment ça lui passe. Et puis à l'obi makambo, ils ont nzela, ils ont les vraiment na kati ya vie na biso ya Kinshasa. Toujours les artistes na biso, les artistes, rappeurs, tout tu peux la chanson j'aime la vie de Kinshasa. Vraiment, l'idée wana pe inspiration wana emuta wapi pour éviter pour vendre à bouiller car la parole de lui ils a vraiment choqué ngai lipa auto ba yoko sumba 200 ekomi 300 crédit ekomi 200 ekomi 500 toujours ngabwe ba ram monsieur ram akata biso comment to éviter l'inspiration emuta vraiment. Ouais. Inspiration, non, je qui en haut. On a vu ça qui est au-dedans, c'est même ça qui est au-dedans. Il a place mort, dans notre travail, l'intérêt mort, dans limité. Dans notre travail, la barre mort. La qui n'a qu'au sommet lipa 200. Lipa mort, il y a un kéboué. Lipa mort, donc, on a mesuré, donc, la liboumou n'a pas coûté au canard. Lipa mort, il y a un peu de souci, donc, pourquoi il peut vous mater donc? Pourquoi il peut vous mater pour tout ce que vous avez fait matin. Jour on a pris la question de crédit, même on a question de crédit il y a 300. Oh, crédit à 300 comme la 500. Comment ça? Et on a un souci, il s'en a fort. Là, je m'ai pris l'examen d'État. Je suis dit que nous avons fallu. Arrivé à Kinshasa. Parce qu'on a aidé moi pour que donc il y a Nino Anna na CP là ce qu'on a aidé Anna. Yo la fan du boudin qui dans habité. Ah bah les deux on a juste composé un thème. On a composé un thème. Bêta qui en. Et puis quand on a préparé qui en donc nous comme enfant dans ça là donc 4 mois de répétition pour nous préparer un thème. Qui m'a dit un thème attends à composer en donc on a coulé les salons. On a on a un nzembo bibimi donc bibimi nalala pe na ndaku te nolala na ngaba nakende osala na promotion ba masa na nga kuna
masa na nga kuna donc puis natindeli yango donc masa na tellement bato bayenke ya natindeli yango banze yango nayemba mpe na show na bango babengisanga mpe donc napanzi yango nake koyemba mpe na kinkole na kan omona na bimisa ya chanson nasali yango promotion na CBS l'équipe na chaîne pendant 2 jours vraiment avec la biso toyoki yo maintenant toyoki mpe na kati ya nzembo oyo osaleli biso oyo ebongiseli biso vila kinshasa tolobi tofina dola tosalela franc okoki koyebisa biso explication wana eza nini tofina dola bebisa franc elingi lobake pourquoi dollar ekomata biso toyoniaka dollar eza ya biso te eza ya biso te donc baomatisa biso dollar donc 10 dollars ezalaki ba 9 000 10 dollars lelo comme na 20 000 mais pourquoi ekomata bongo donc yango donc dollar ntango emati yango fufu emati donc batelefone biloko nyonso emati biso bacongolais eloko esengana banini bakonzi ya mboka problème eza donc eloko ya biso donc soki babongisi vie sociale biso tozalaka mais po tookipe so makambo na bango te biso problème soki yo tonyokama vie sociale parce que c'est vraiment tokoki okima naokima mpenza maloba na yo wana olobi naokima moma sociale wana awa eza te tosola biso mibale na carrière tokoki otiango mokati vraiment dollar oyo olobi tofina dollar tosalela fa na biso tokoki bandeko tokoki explication ya artiste tokoyeba lisusu ide na yo ezalaki nini epuis ide na yo ezalaka nini na carrière na yo ide na yo ezali mpe ezalaka nini donc avenir na ngai baambition na yo oyebisa mpe donc bato balandaka yo bafan na yo ambition na yo ezalaka nini ambition na ngai donc napusa donc nzembo na ngai okoki otala caméra oyebisa bango donc nzembo na ngai na vila kinshasa naleka na bachaine ebele donc ebetama nase yango promotion makasi donc ebeneki mobimba donc ibongisa loko avenir na ngai na nzembo wana. Ok, merci vraiment de venir sur Kelly Choice Télévision parce que vous avez belé vos Olanda émission de Bisso Oyo vous Olanda comment il belé pour le pour s'abonner à Kelly Choice Télévision. Merci. Tout ça on va aussi ça car vous chez l'émission de Bisso artiste de la Bisso Kelly Choice Télévision. Donc on est vraiment pour chuter la émission de biso, donc on vraiment la souka émission de biso. Oyo, ondimi kolanda, oyo bolandi, oyebi nini artiste de biso de ça et puis nini les osenga. Vraiment, tout poser sur artiste. Comment le biso est-ce que la musique aux états, la symbole de la biso, est-ce que eza clip pour ça là, ça propre effort, nous nous bien pour ça, na moi puis donc bien producteur production ezali. Ezana ça on a propre effort na ngai. Entre temps, ce producteur a mon ami. Ne zapina na avance makambo fort. Problème na ngeza na luka producteur na manager pa kusunga ngai. Ando ça nga promotion ko pesa nga ba fit na ba kamakasi. Vraiment ndeko ça talent ndeko azana oyo azana oyo boyoki pe oyo abombi ba makambo osa eza vraiment epili vraiment baboni biso ya Kelly Choice na ndeko na biso oyo bolingaka bato basala ba artiste ba chanteur ba animateur ba rappeur bato na biso ya théâtre bato maboke bato banzonzingi oyo tu asalaka misala maboko badécorateur bamécanicien oyo tozwaka
mutu nyonso asalaka mosala oyo ya art. Vraiment bino bato ya motema, bino bato oyo bondima kosunga baproducteur mutu osala ye, mutu oyo ya kotia maboko ye na place okende kobebisa mbongo, na place okende kosala eloko moko oyo kobebisa mbongo na baplace oyo okoki kobebisa ya kolonda mbongo na yo. Epuis bajour oyo ekoya jour à venir Nzambe na yebi oyo ekofuta liboso. Babi na Kelly Joyce Télévision tozwaka bato ndenge na ndenge epuis tolobelaka eloko to oyo tokoki kolobela. Babi Nzambe moko moto aza likolo na nyonso. Vraiment baboni ya Kelly Joyce Télévision ozalaki ebele ya kolanda émission oyo mpe ndeko na biso alobi aza na problème ya production, ndeko na biso alobi bosunga ye epuis soki akutani na producteur oyo aza malamu oyo akoki kokutanisa ye na bato oyo bakozala liboso mpona kosalela ye bamakambo mpona kosalela ye baproduction azala su fort akobakisa. Awa na kati na biso kongo azosala effort aobeta banzembo na ye bamisiki na ye na propre volonté na ye moko. Vraiment kaka ndenge tolobaka kaka nde nayesaki bino tokomi na suka e tokoki kosukisa esa kosunga susu na ndeko na biso artiste tokomi na suka ya émission na biso okoki kopesa badédicace na yo epai ya nani mpe maloba nini oyo okoki oyebisa baabone mpe public na yo. Vraiment napesi mbote na famille nanga bandundu, napesi mbote na bafani nanga basulitanga mpona mabandule, napesi mbote mpona vie nanga Kiliara Meti Noire mutu na ngai, napesi mbote mpona Jogo Merdino, Tatiana Kipembe, Wiz Khalifa, GRNI, Balaserga, MB Titanic, Megastar, Star Machudi. Napesi mbote mpona peti na nga William, napesi mbote na baoyo bazolanda ngai, napesi su mbote bapeti na nga Mbobole Padre, bapando bakeshut record. Vraiment baboni na biso ya Kelly Joyce Télévision tozalaki so ebele ya kolanda toza wana toujours mama Kelly Joyce tosala oyo epesaki biso ya moi tozolakisa tozotalisa bino batalant oyo eza na kati ya Kinshasa, batalant oyo eza na RDC. Vraiment na RDC toza batalant, na RDC toza vraiment na bato mpe bakobouge mboka liboso. Eloko eza kaka oyo ezozanga biso eza kaka production mpe ozwi moyen moto akozala na likanisi na ye aza na likanisi na ye ya bien e eloko ekoki okasi eza kaka mosolo, eza kaka moyen oyo motu azangi. Vraiment bato ya mawa bato basungaka Kelly Joyce, Mama Kelly, quand il a bienvenue, venu à West, quand il a bit Matuba, moi vous êtes payé, vous avez tout ça, kaka, na cadre ya Kelly Joyce Télévision, au coquin il s'est abonné à Kelly Joyce, abonné baniment. Pour s'abonner à Kelly Joyce Télévision. Ouais, en tout cas vraiment na sepeli na gentillesse ou baza nango na bolingo bazwi ngai to na sepeli makasi na ndima te pe na koki kosala émission lelo mpona na makambo ebele donc na sepeli donc na pesi bango mbote na bolingo baza nango na amour baza nango donc en tout cas nzambe akambola bango. Kelly Joyce Télévision et artiste un peu okoki opesa biso plateforme na yo oyo bakoki ozwa yo na adresse na yo ba numéro na yo okoki ba place bakoki ozwa yo artiste. Donc place okozwa nga donc ngai navanda na commune na Nsele quartier Mpasamaba arrêt Air Force avenue Mundeki numéro 23 justement so komi kaka na Air Force donc autant okoma na Air Force otuni naluka kaseta na nsima kaka esuni kaka naluka po mutetela donc po mutetela na école Miséricorde. Donc école Miséricorde so tuni kaka naluka artiste Just Monde. Donc numéro na nga contact ya WhatsApp ozwa ngai 081 66 77
349. Et puis non, on a pris le numéro à WhatsApp. Ouais, le numéro à WhatsApp, on a ça là. Ok, pour notre Facebook, on a Facebook. On met à Juice Monde Bandundu, Juice Mondal. On a des comptes sur ça là. Moi, je suis côté Juice Monde Bandundu. Ce Juice Monde est invité. Juice Monde Bandundu est invité au côté de Juice Mondal. Merci à abonner à Kelly-Joss Télévision. Vous avez été sur l'épisode. Vous pouvez ici. Bino vraiment merci parce que vous pouvez cette opportunité à la Sabine ou la Sabine. Vraiment maman Kelly-Joss, merci vraiment papa James, merci. À la prochaine, de